Mbuta mvaka. Mbuta? Mbuta mvaka. Yo vanda na mboka nini? Na piopio. Avant oza na piopio, mela mboka nini? Na panu cité. Ozaki na panu cité. Après okoma na piopio. Yo oza originaire mboka nini? Ngala za pena d'origine ya Bulungu. Ya Bulungu? Ozaki na Bulungu. Okiti kuna ndo yeko kota, mais précisément na kata Bulungu précisément na mboka nini? Zaba. Na Zaba? Boy. Eza Zaba eza na secteur nini? Kwilu Kimbata. Na Kwilu Kimbata? Boy Mokonzi. Awa ozali na maboko na biso yebi cause bakangeli yo? Boy Mokonzi. Cause bakangeli ezali nini? Makama Mordom. Ya Mordom. Boy Mokonzi. Na mboka nini? Mordom na mboka nini? Na piopio. Na piopio. Monsieur yo. Kombo no nani? Christian. Nani? Christian. Christian nani? Kuvilave. Ah? Kuvilave. Christian Kuvilave. Yo vanda na mboka nini? Mangai 1. Na Mangai 1. Awa tokangiyo na mboka nini? Awa na Kalo. Awa na Kalo. Yo zaki na Mangai 1 oye komwana na Kalo nde tokangiyo na Kalo awa. Bongo. Naiki bakainga na Kalo ti bakainga ni na Mbeo. Yango wana kasi. Yo zali garso ya Mangai nde toye kokawa na Mbeo yango mwana ni na Kalo awa. Malamu. Yo kombo no nani? Nakomo na Santa Kituba. Nani? Santa Kituba. Santa Kituba. Vanda na mboka nini? Na Mbeo. Na Mbeo. Awa oza wapi? Na prison. Na prison ya wapi? Na eta major ya Kalo. Ya Kalo. Ezali madame. Oyo nde camarade na yo. Autaki kuna yo moto yaki na yete. Madame. Oui, ba garçon oyo bozo landa bango. Oyo azali na piopio oyo. Vrai kuluna. Auta Bulungu. Nde ake kovanda na panu cité oyo avande na panu cité. Amoni kuna ezo simba ta kimia ye na piopio na kati ya piopio. Awa azalaki na zamba na nganda na batu. Bake kuta ezo tala basinga batu na mai. Na mukolo singa area yeliye. Na mitawana abunisi lisusu mukolo singa wana. Abomiye nde atikie na mai na zamba. Awa akangami azali na maboko na biso ifo atambola kende. Oyo garso ya Mangai. Makambo oyo tozali na kolobela bino pona makambo ya babase bozo linga koyoka yango te. Bozo luka babiloko ya pamba oyo bozo mona. Garso oyo nde ba jeno ya Mbeo oyo akangami oyo. Bazali na base na bango ya rap show na kati ya Mbeo. Bazali na guerre na ba Americain. Siko lokola bango bamoni ke bazana makasi te. Bake kozwa ye oyo nde mokonzi na bango bakuluna azalaka na kati ya Mangai nde aye kokita pona kobunisa nde ba oyo ya ba Americain bazali awo. Desordre nde bandi kosalema na kati ya Mbeo yango wana tokoti tokangi bango bazali awa. Bino batata oyo bozo kene kozwa bana bozo pesa bango bakisi. Bozo pesa bana bakisi bolobike bakisi ya kobunda. Boyeba ke bakisi wana bozo pesa na bana suka nango ezozongela na bino moko. Bino batata bokomi ba conseiller oyo na kati ya ba base babengi yo zali tata mozoke na komona conseiller na kati ya base oyo ezali na kati ya mboka. Siko biloko nyonso bozoke na koluka oyo na kati ya mboka pasi ekozongela na bino moko so bozali souple te. Tala biloko ya boye batu bazosala ba crime na bamboka na bino ka batu bazota musika baye na bamboka basali ba crime bazozonga problème etikali ya mboka na bino. Tala jeune oyo ya Mangai ba kende kozwa ye lokola azali mutu ya makasi kuluna oyo azali na Mangai baye komema na Mbeo. Awa azogisi pe mutu pota na mita oyo tokangi ye. Mutu oyo aye komema ye garçon ya Mbeo awa. Biloko ya boye na kati ya mboka nde bozo betela yango maboko. Nde tozo telemela yango mutu nyonso na bamboka place bozali so bomoni ba jeune garçon oyo bawuti na bamboka mususu. O ba ye na bamboka na bino place bozali na bandako na bavandi bo vérifier kolandela bango malamu majorité ezali babandi oyo bawuti na bakote mususu bake kozwa bango pona kofete na bango na tina ba désordre. Nde yango wana tozali na kosenga na bino nyonso bo veiller na kati ya mboka biso pe leta tokolemba te pona kolandela batu ya boye na bamakambo oyo bazali na kosala. Numéro ya téléphone ya Vodacom okola ezali na kosala lisusu te soki ezali ya kopesa bino bokozwa numéro orange na place nyonso bozali oyo alinga benga akobenga anka soki problème ezali tokoya mpona kosalisa bango malamu na oyo tozolinga kibubanditisme na kati ya bamboka te. Numéro oyo bozoluka kozwa soki olingi ozwa numéro na nga nde ya orange na kopesa na yo bino nyonso bolanda yango ezali 089 49
13 552 nalobi 089 49 13 552 wana numéro nde ya Orange soki bobengi bokozwa biso malamu mbala moko na kati ya opération. Samedi, 3h, programme numéro Sophie. C'est-à-dire que si je comprends bien, famille, vous avez un cas qui a au milieu de l'organisation. Vous travaillez. Comité, juste mon famille, comité à famille. Non, j'ai dit ceci parce que famille a au travail une forte collaboration. Là, nous devons mettre en place commission. Comité mixte. Il y a un petit frère à la dédé. Il y a un petit frère de Guigou. Papa, il est une personne. Une seule personne. Non, c'est De Gaulle à Zamouane. Il faut que je De Gaulle à Zamouane. Pour le papa, c'est-à-dire, il y a un collaborateur de bus. Deux travaillent ensemble, là, il y a. Oh, biso to koloba. Oh, yakoloba. Oh, yakoloba. C'est-à-dire que là, moitié wana lokola. Tête d'affiche. Ok. Tête d'affiche. Représentant la bino. Si le problème c'est nous. Mais c'est vous qui engagez la. Le rapport de notre aux autres, avec c'est nous. Effectivement. C'est ça. Merci beaucoup, Papa Grégoire. Je pense que enfin, nous avons évoqué, samedi, 3h, programme numéro Sophie. C'est-à-dire que si je comprends bien, famille, vous avez un cas qui a au milieu de l'organisation. Vous travaillez. Comité, juste mon famille, comité à famille. Non, j'ai dit ceci parce que famille a au travail une forte collaboration. C'est la même Là, nous devons mettre en place commission. Comité mixte. Il y a un petit frère à la dédé. Il y a un petit frère de Guigou. Papa, il est une personne. Une seule personne. Non, c'est De Gaulle à Zamouane. Il faut que je De Gaulle à Zamouane. Pour le papa, c'est-à-dire, il y a un collaborateur de bus. Deux travaillent ensemble, là, il y a. Oh, biso to koloba. Oh, yakoloba. Oh, yakoloba. C'est-à-dire que là, moitié wana lokola. Tête d'affiche. Ok. Tête d'affiche.
représentant la Bino. Si le problème, c'est nous. Mais c'est vous qui engagez la famille. Le rapport de notre aux oies, on peut s'aimer. C'est ça. Merci beaucoup, Papa Grégoire. Je pense que mon fan a bouquet. Il est maman. On est là. C'est toi qui étais dans photo chez vous. Bon, là, ça, ça, ça va alors on a visibilité photo. Ah, ma salle, a taillé beaucoup de quoi il fait tout nous? Ah, mon mec grave. Quel mois non, pour rendre hommage à
Non, tu vas lui.